Mbote bandeko balandi ya Alpha's Kitchen. Ba mama nyonso ya Alpha's Kitchen. Topesi bino ba bonne fête ya mois de mars. Bongo molenge ndeko na biso concert nango tosala na émission oyo ayebisaki bino na mois de mars oyo toza bongo na ba mama nyonso bakenda sango ya mboka na biso toza na bango pona kolakisa bino lolenge kani balambaka bongo tozosenga na bino boyeba toujours na ko s'abonner massivement lolenge wakafu tumuka lobaka na bino chaîne na bino yango Alpha's Kitchen. Chocol ayebisaka bino nyonso bo s'abonner massivement mwana kisenso Chocol mwana kisenso babi bo s'abonner massivement ba mama nyonso ya Alpha's Kitchen. Toza na posa na bino bongo ba surprise esilité lelo boko découvrir mama Bijou la reine mikolezo ya boko mona lisusu ba mama o bakenda sango o ba simbi Kinshasa o bozaka na posa na bango boko zwa bango nil paraye kaka na Alpha's Kitchen. Toko telongo na bino na kati ya ndako. Yes. Marina wa pa mo. Oui, bandeko balandi ya Alpha's Kitchen. Kaka nde na uti koyebisa bino lelo toza bongo na mama Bijou la reine. Lelo toye makambo ya théâtre te mais ayeko lakisa biso lolenge nini balambaka. En tout cas na sengi na biso bandeko nyonso toza na ba bloc note pona koyeba ko noter ba explication nyonso mama Bijou la reine abando pesa biso. Ensemble tolanda émission mama Bijou mbote na yo. Mbote papa nani?
Dieu merci. Dieu merci. À chanter. Merci maman. Vraiment, à tous la chaîne Abisso ya Kitoko, chaîne chère Alpha Kitchen. So peut me taper qu'à pitch et on comprendre. Ah, comprendre. Voilà. Lelo nini okola biso na kolamba recette nini obongisi biso na lingaka recette mingi parce que tout le monde akoka kolamba ngote parce que ça recette moko za vraiment difficile. Mais on vraiment ils ont qu'à temps. Et on vraiment la sepela kolamba ngo pona kolakisa basi to bandeko mibali mosusu elubu oyo moto omona ngo eza facile mais eza facilité parce que eza mbika na baluba babenga yango teta nayebi te na mono wamboka nde babenga ngo mbika kaka na mbika na ngai na ndenge eza boye na ozwaka mba moko te na lami nazwi yango na tie na nzungu nasala episi te na ozwa mbika na ngai na tuti na otuta ngo komona na tuti mbika na nga ntango ebimisa bamafuta wana nde nazwi mai ya moto na nga natie donc mai etoki mai ya moto etoki nazwi mbika na nga lokola natutaki deja nazwi natie yango na mai ya moto na nga soit soki olingi osala yango baboule lokola ya mikate iyokaka lokola ya benye iyokaka soki olingi osala yango na ndenge ya kopanzana iyokaka okolamba mbika oyo soit na makayabu soit na mungusu ngolo mais nga préféré na lamba ngo na nzombo po nzombo ezala na goût mpenza na préféré leti naosala mbika na nga fungwa na nga natya nzombo na nga oyo po ezalaka goût surtout soki eza ya sika ntango ekosangana na mai ebimisi mafuta na nga oyo nakotuta muscade na nga natuti muscade na ngai ai na oignon na ngai nazwi mpe céleri na ngai natuti kotuta na kotuta comprendre naotya munga natie oignon ai muscade céleri tuta yango bien la natie na poisson nasaisonne yango navandisi yango poisson na nga naokalinga yango mpona temps toki mpe kotumba yango lokola aire eza te oyelaka yangonga tokalinga yango naotokisa yango so natokisi yango natuti yango motuko nakalingi penso na nga nazwi aubergine na nga nasali yango sauce na matungulu na nga omona nasoki yango likolo ndenge eza nasoki yango likolo wana mbika na nga ebeli kuna nakozwaka ai na muscade na céleri na tuti nazwi tomate na nga mona soit soki olingi otuta yo kaka osangana na baepice na biso oyo so olingi otuta yo kaka soki olingi otutika baepice okalingi yango apart ozwi mpe tomate na yo tie yo kaka mpona osala sauce na nga na nsima sauce na nga wana ebeli bien nazwi nasopi yango na mbika na ngai nasopi yango na mbika na nga mbisi na nga na otya yango na mai donc fo tya mbisi na mai balambela su tomate ya limonte te ekoma période défoncé ezalaka nango okolamba na mpe madesu sa tomate yango okolamba mpe madesu na tomate yango basadepa kaka mutu mosusu ata batekisa mai ye alambelaka tomate yango biso ekofera na biso kolamba biso tomate na biso ya mama otye mbisi na yo na mai na otya mbisi na yo na mai et après soki elengi otokisa mbisi esitaliano parce que soki aire eza te natokisa yango kaka po elemba te obimisi yango deja gutongo obwaka mai mbisi bavandisa yango na mai apo osangisi nasangisi na mbika na nga natiki yango na moto biloko po ebela so ozolamba biloko kotala rt yo moko oyoka pimbo ya biloko mpenza biloko nange ebeli osali nini okitisi yango naotya bapoivron na ngai na poisson bapoivron na nini na mbika te naotya ngo kaka likolo ya poisson kolokwa toa na periode ya safu bato mosusu balingaka biloko na bango safu eza yango moni na boa na biloko okosomba no safu tuko mpo okosomba te
nde mpe na olamba boye okotya no mbisi kaka esili nango ça dépend ya possibilité na yo olambi na yo boye bana baolia na bango to papa olia na ye soki papa alingaka mwa poisson pembeni yo kaka soki mpe likayabu yo kaka enga ya préféré nalamba boye koesala bien nayebi te vraiment explication eza tellement claire na muda goût ya biloko yango mais totika nano osala tokoyeba kocomplir vraiment napesi chaîne na biso ya kitoko Alpha Kitchen merci vraiment na confiance bopesi ngai yaka fois kala mingi te groupe na bino le temps de la grâce 15 ans 15 ans il faut tofete bafetaka kaka tozoteka bapolo na biso nde bato nyonso toza na bango ya bayo osomba bapolo na 10 dollars oza na droit consommation na yo mpe eloko ya pilipi toshiteka na inde to nde ezalaka kaka toza na mposa bato basoutenaka bato neti bos na biso mama Alphas en tout cas faire part na ngai yango wana napesi yo ekosala nga bien ya Willy Moucheni merci ya Willy Moucheni code mondial honorable Edi Yele merci vraiment naza vraiment na besoin bosoutenir 15e anniversaire oyo na groupe le temps de la grâce bana na nga nyonso na lingi bino mingi faut kosukola poisson bien na kati ezala na babiloko ya noir awa surtout awa moto so ayeba kosala poisson te omona atiki bamatokolo awa faut kosukola ta mokola nga nde ngali na bakati awa faut kosukola pompe eza nango te mais faut kosukola kaka poisson ekola yango toko bamakilane longwa lautakele so alia Thomson omona alie matokolo wana asalaka bien te na kolamba po kontrole biloko nyonso eloko ya fasile ezalaka te oyo nini nyonso ezalaka ya pasi po osala ngo propre tande eza elongo monde elongo elongo berger balongolaka poso so balongola poso te wana eza recette nini mosusu wana aubergine mpo ebela bien fo longola yango poso bato mosusu nde batokisaka te akati na ye soki otya na soit na viande soit na poulet ngo mpe kaka viande te akotokisa te asali kamba moko mais biso tokotokisa yango lokola totya poisson faut totokisa yango après tosopi yango likolo ya poisson na biso poisson na biso ndenge eza na lokola ezalaki ya minene yango omoni tosalaki yango liboso totie baépice na biso voilà awa bomoni mbika na nga nde na tuti ebimisi mafuta mbika ifo tuta yango ebimisa mafuta wana ntongo kolamba yango ezala bien soki otuti mbika te ezalaka likolo on dirait fufu boule te ozotya masango na ezora nde otya nini fufu manioko sebe
ail na céleri nanga oyo nde siko sauce ya mbika oyo sauce ya mbika otie ail na céleri esangana etoka makasi etoki makasi moyeke tochange nzungu parce que mbika esengaka ezala nango à l'aise mpenza biso mpe kokota na kati mai ekokauka so ekauki apo tosali sauce na biso nazotia sauce na ngai nazotia sauce na ngai na mbika mbika ndenge eza boye foko balola yango po ekozika mbika eza lokola ponda madesu eza lofumbwa eza madesu donc il faut obalolaka mbika obalola mbika biloko so eziki tata okokolia te meme ata bapaya baokokolia te meta pinga amanda feza oyo ndeko na bino mo boyebi loboko loboko na ngai yango oyo mutu mosusu ayebi olamba te amonaka ko aomona lokola bapesi bilanga mobimba mwasi fo kolamba o boss Eric akangama te kaka loboko mobile fo lia biloko ya bio mobile fo olengela ye estomac na ye eza vide te
donc biloko yango basosi yango mpona osala yango boseli Mbamba. Je t'aime beaucoup. Maman Monique na Luanda, Tina Sécologie, Vanessa Kidiaka, Natacha Kidiaka, Bibi Seko, Irène Lengo, Rémi Lengo, wana ba belle-sœur nanga, ba bokilo nanga, na bosente mobali, Edgar de Canto, Soda Poto. Ah, batika yo so na leli, mbala moya uli musheni, Code Mboka, Code Mboka. Fumwakanda noko keli wana noko ya mobali na ngai Fumwakanda noko na biso Jidoka Luyalu papa de dos na Luanda wana boza ebele en tout cas na bosani te bana na ngai Diva Kilima Dokasa Kilima so bazo vimba bo. bandeko balandi bauti komona lolenge kani mama Bijou la reine auti kosala elubu ya mokolo lelo motuna eza bobele moko toyebana epai ya mama Bijou la reine elubu oyo osali eliamaka nani bon elubu na biso ya mbika na nzombo natie poisson pioli pembeni okoli yango mutu mosu ali afufu te banda bota makoka te mutu mosu aliaka loso te aolia fufu mutu mosu aliaka loso te aolia makemba mutu mosu aliaka nyonso te aliaka lipa yango na te biso lokola toliaka fufu yango nasali yango na fufu ezodépendre selon eloko moto aliaka ezodépendre na mutu na mutu okolamba no fufu me nga aliaka nango fufu te ozoblige osombele lipa to kwanga moi liloba mpona mama Alpha initiatrice ya chaîne oyo mama Alpha Kitchen mama Alpha Kitchen vraiment merci vraiment toyebani te mais namoni yo déjà félicitations nga pe groupe nanga le temps de la grâce ekoksi 15 ans awa le 25 avril tozosala marche de santé na osepela contribution na moi faire part et ça yanga pe bien merci vraiment na bato nyonso bosunganga mama Mirador TV Nathalie Villa ba mama nanga Irène Lopez Tony Lopez noko nanga porte Joël Kamba koko nanga Mamoumeta Marie-Louise ba prière na bino yango tokokisi 2021 en tout cas bato nyonso bolinganga en tout cas bo soutenir la reine Bijou na 15 ans anniversaire na ye naza mwasi 15 ekoki en tout cas il faut to fêter yango le 25 avril awa na pesi tana mutu nyonso po azwa $10 asomba polo parce que $10 wana polo plus consommation mo eloko ya pilipili mutu akosomba polo nde tokozala nde na soirée na soirée eza le même jour te pourtant tosala marche de chanté tokita na une des trois tobanda na interma tongi wana tokei na baya koli musheni bomona bango honorable patrik muya bomarché na biso donc bato ebele na bino mpe nayebi ke bozala makasi tozala elongo na yo merci na boss Eric Mbamba mpo apesi biso ndako tosala elubu donc merci wana motema nanga chéri nanga donc merci na bino nyonso
Zola avenue Zola eza na sima ah mais Zola za liboso nanga kafwa likami wakafwa ya wakafwa wana mutu nanga tongo depuis mangwao na pisi batu nyoso boyanga bijou la reine Papa Menga pe ozana posa dédicace mobali Papa Menga Mama Alpha Papa Menga motema fallait que bazala ka couple parce que pour makambo ezo sala manano esalama te félicitations à Papa Menga motema ya Mama Alpha parce que moni mwasi na mobali so baza même moral makambo ezala bien en tout cas bo umela bo vanda na ngwende na bino la leli bino fort en tout cas je t'aime beaucoup Batupe bolinga bijou la reine bo s'abonner à la reine bijou Chanel bo s'abonner à la reine bijou Chanel bolinga Mama Alpha bo s'abonner pe la chaîne la biso Alpha Kitchen Alpha Kitchen atobenge pitchen et c'est le retourner sur ma femme bon appétit bon appétit merci Kabolia à l'aise ndaku na bino to pamboli tango to nitolia to kabila maboko na yo tikete makila na yo sopa na ye pambola biloko oyo elubu kitoko Mama Bijou la reine alambeli biso oyo initiatrice ya makanisi oyo ya elubu vraiment pesa ye makasi pambola ya akende musika na kombola sans vous mentir, donc vous et la quel que soit poisson, les cannabis. Les vraiment qui tournent ma classe, je vous assure. J'ai vos opportunités, vos mécas, vous pouvez s'en avoir raison. Vraiment. Merci. Un mot pour Maman Alpha, initiative. Merci beaucoup Maman Alpha pour l'initiative qui toko Ozwaki. Donc Maman Bijou vraiment a respecté les normes et quoi. Donc mignon les gens, merci beaucoup vraiment. Papa Mbote papa journaliste. Comme on a dit papa. Wakafutu mobali ya sérieux. Vraiment. Tout le monde parmi les invités à Maman Bijou la reine. Retrouver Elubu ya Lelonde. Ah papa. Là commentaire eza penza te po Maman fasali penza musala. Oh. Président. Nakutana libako bien na kati ya mbika. Baba mbika lambama. Ma Bijou la reine, coup de chapeau, alambi kitoko. Fasali penza bien pour batu penza o Maman Alpha pour ki ko travailler na bango bango. Maman Bijou la reine. Bango mutu azolongola soni ya Maman Alpha na Kishasa. Vous comprenez? Vraiment coup de chapeau, asali musala ne kitoko. Recette moko ya tout. Biloko tout est complet. Vraiment félicitations. Ouais. Nika na yebisaki bino que Maman Bijou akataka. Maman Bijou akataka te la reine Kilimanjaro Maman CC. Akataka te la mbika boy. Bila pa passe. Eza ba réforme moko et ya passe. Point bima ba basse pe na baliande bo lia boy. C'est pas donné à n'importe qui. Et mes big salutations à toute la famille, à Kilima et je salue aussi l'apôtre Joël Kamba et Maman Doli depuis Sousse. Donc na pesi bino ba mbote la bino voilà, merci beaucoup. Ba mama ya Alpha's Kitchen bomoni lolenge kani Maman Bijou la reine aoti ko lakisa biso elubu ya mbika. En tout cas bo pratiquant aussi ka bozani parce que oyo biso to meki koto mama vraiment azana loboko ayebi kolamba tala bolanda ka lolenge kani a expliquer ba détail nyonso ba étape nyonso à l'équipe na kolamba bolanda ngo boko rejoindre nga boko sepela non parce que c'est la qualité bongo bandeko ya Alpha's Kitchen ba mama nyonso ba mama na biso nyonso tozo singa na bino boyeba toujours na ko s'abonner massivement na chaîne na bino bolinga mingi
bongo soki bosepeli na émission ya lelo bopesa merci mingi na mama ya bana mama Alphas Kitchen mama Alpha mama oyo azosimba chaîne oyo lolenge ezala te pembeni ya mama tozomona bongo papa Menga papa na biso papa Menga papa bambote ebele sika bozali napesi ba merci mingi na bandeko nyonso balandi émission ya mokolo ya lelo napesi merci na concert nanga Glody Voba na maître Mao Mawonto na Yemei le grand coach waka futumuka mbote ebele epai ya Bénédicte Massamba bambote ebele epai ya ma petite sœur la blonde tango. Merci nanga minga epai ya Zip coachinga Zip eza makasi koleka napesi merci minga na defronta Zanfouila balobi papa ya bano atikaka bana te so moninga na oseka seke na sepelaki papa defronta Zanfouila merci mingi sacré mananga balobi mutu aza na secret ya volant merci mingi à la prochaine.